Excellence Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Oh, 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 Martin Fayoulou. Une fraude massive aux prochaines échéances électorales. Le plan consiste en la création de plusieurs partis politiques mallettes dans l'entourage du président Félix Tshisekedi par les membres de sa famille et de ses amis, avec espoir de se voir distribuer des sièges à l'Assemblée nationale et dans des assemblées provinciales. Ces plans funestes, dont se vante avec fierté et assurance d'ores et déjà les précités, visent à s'attribuer par des mécanismes frauduleux, vous vous en doutez, 300 sièges à la Chambre basse et laisser 200 pour les autres formations politiques. J'avais eu le courage en son temps de m'en prendre vertement à certains dans l'entourage du président Félix Tshisekedi pour dénoncer ces plans qui ne cadrent ni avec la vision, ni avec l'idéal pour lequel nous nous étions bâtis près de 4 décennies. J'avais également discuté plusieurs fois avec le président Félix Tshisekedi quant à ce plan, tout en lui rappelant l'épisode noir du carton jaune du 19 décembre 2016. Marche organisée par le docteur Etienne Tshisekedi afin d'exiger la tenue des élections dans les délais constitutionnels où Félix Tshisekedi et moi-même étions dans la rue. Ces jours-là, nous avions assisté à un carnage où plusieurs jeunes avaient péri la vie. Et le soir du même jour, le siège de l'UDPS avait été plastiqué et 7 personnes y périrent calcinées. Cet épisode sombre de notre histoire commune traduisait non seulement notre engagement à l'instauration d'un État véritablement démocratique, fondé sur les valeurs qui sous-tendent toute société moderne. Enregistré, normal. Ah, tozana kata Congo. Vraiment, babeti biso pa rebelle mabe. Gouvernement ni nezanga équipement ya kobeta munguna. Tshisekedi tala makambo bien. Soko tala yango bien tesete mabe. Tala Congo Marquezali. Ba mama, bana, ba koko, banani. C'était pasi na pasi, boy. Ezabiete. Gouvernement Tshisekedi. Faux gouvernement. Mbongo so matate, biso to boka to kufwaka. Boy. Ba mama, bana mike, baseke pasi mingi sana. Pona Congo. Congo toko bundila ngome to boy politique. Je m'excuse complicité. Batindili biso atitaki ya mundu koyo. Bapesi biso yango teke par rebelle. Tala tribalisme ezana kata Congo. Mundu ko eza bien formé. Babeti biso lokola bambinzo. Vraiment botikela kasi bambango mabele ya bunakanda na ruturu. Batikela bango bazwa. Tokufie bele na kata Congo. To boy tribalisme eleke bele pa ba généraux Congo.
oza otindi mutu aza na posa alia mbango eza bien te équipement Congo eza te mirage eza te aviata de combat eza te eza bien te mpenza vraiment na Congo so toza boye yebanga na kotika arme na ye mpo na kobundela Congo mindelo mboka na ngai me mindelo mboka na ngai komia c'était politique eza bien te munoko na ngai kauki vi na ngai kauki awa tso na kufela wapi na yebi te aussi ça te mutu musu azali champion vraiment na Congo tala marika na mela mai lokola mbwa mwasi na ngai na kati ya Kinshasa 3 bana ya basi na yako bundela Congo pona mindelo Congo mais tala Congo marika ezosala makambo eza vi moko c'était pasi bakoko c'est que bana ese mobimba bazokemba makasi c'était souffrance na ese nakobota te pona souffrance eleki d'abord vi ya boye botala c'était commando belge ngana formé na promotion Kabila mais toujours ezalaki bote o toujours eleki mais ezalaki mais politique eleki siko tribalisme biso tokobundela mpona Congo bino bomata pete mpo bodefendre Congo te bosalaka tribalisme tokobeta bino. C'est bon. Nous disons ceci, ADC c'est un regroupement à part entière, c'est un regroupement autonome. ADC n'est pas une mosaïque de UDPS. On ne peut pas accepter que Kabouya, qui a fait Kabouya, vient dans ce pays. Kabouya doit représenter ADC. Kabouya ne peut pas représenter ADC. Nous avons atteint le seuil à 191 000 voix. On ne peut pas avoir un député pendant qu'il y a des gens qui ont fait moins de 191 000 voix. Ils ont plus de 3 députés, plus de 4 députés. Écoutez, nous, on ne peut pas avoir moins de 10 députés. Pour humilier Maman Adel, on n'accepte pas, on ne peut pas humilier Maman Adel. ADC, on n'a pas besoin de piège. bimba lokola zidu bantu mwasi moko tatini batu nyonso bakangaki bango na machine yango na babimisi bango babimisi bato na bango eske ezalaka bongo po ba o parti oyo mboka nini to travailler pour na Kabuya biso to yako travailler pour na ete et puis Adel Kabila pe bimina Kinshasa ta bimina Kasai donc Kinshasa mo biso to travailler kité te bato isa biso ba bwana biso esa moi ete parti o e ba ne tisuka asani publicité ya parti asani vraiment na campagne dolembi parti ni Chers auditeurs, bonjour. C'est le seul porte-parole de la démocratie et du peuple congolais. L'héritier du sphinx de l'imité sénateur Tshisekedi Poutine, KGB, l'amiral empereur maréchal Mpakankumu Bokulaka, Oye Etienne Tshisekedi Atika, Alobela Kabino. Toyeli Bino lelo na matinée en vidéo pièce contre pièce. Ba liste bon comme on a simanangai oyo. Eza ba liste ya ba combattant ya UDPS 858 oyo na ebisa kibino. Liste oyo Maman Bikoudi abendi mbongo moyennant $1000 à chacun. Sans compter transport, na bouffe na bango ils ont $300, ce qui fait 1300, il faut ba combattant ba mbongo na bango.
oyo audio ya sikoyo na ko expliquer bino. Deuxième audio nde na ko poussa pembeni. Bomo na ba liste ba kombo na bino malamu. Pomo ye bandeka ko kende ko réclamer mbongo na bino pa ya maman Bikoudi. Maman Marthe, la véritable anti-valeur de la République démocratique du Congo. Na koye bisabino boye. Je lance un message fort au pouvoir. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, aux fossoyeurs de la République et de l'UDPS, Félix Tshilombo et sa maman Bikoudi, la véritable antivaleur de la République, pour avoir en train de tenter de mettre une dictature et intimider notre peuple pour les 37 ans d'années où il y a dictature, il y a un régime passé. Yangoana, sans comprendre le temps et belé, na koyebi sabino pobo yeba boko mona ba liste za simanangai. Koyebi sabino conditionnalité ou spécialement pour na ko se faire bénévole ya francophonie. 1. Ezala ke loka liboso se faire inscrire sur internet, soit qu'on filer, qu'on remplit formulaire. 2. On vous a invité à l'interview. Après interview, on a ceux qui ont sélectionné, bah qu'on envoyer une formation pour permettre yo, pendant francophonie. Malheureusement, tant où j'ai à francophonie et bandit, du 28, 29, le 30, le 31, Maman Bikoudi, la véritable anti-valeur de la République, Maman Bikoudi, Maman Marthe. Tango ayokike, bako futa ba bénévole, moko moyennant $1000, ne bakei ko dresser liste ou ba liste oyo. Ba liste oyo bazi yango wapi. Ezali ba liste ya ba combattant ya UDPS. Boko mona na numéro 21, boko mona Moniere, Jules Moniere boko mona yi. Nako senga na bino soko moni kombo na yo tita epa ya Maman Marthe pesa bino mbongo na bino. Po mbongo asazu. Ba kopie bino, ba kombata ya UDPS. Na lobela tibino, boko bamba ba pantalon boko teka bana. Na lobela tibino, boko Oya, watu waendele hospitali. Nenda ka home. Nenda ka. Zambile. Oyo tokalele. Hey!